tant que ba otyango na ba centre ote ba opesa vaccin oyo koya ezape commencement ya eloko mobo eza commencement ya eloko mobo parce que ezali eloko oyo entre guillemets bato belé ba lingango te hein c'est là ba prophétie na ba analyse belé tire vraiment l'attention ya ba autorité ba vivre na complexité ndeko toyebi kezali marque de la bête ça se dit partout ndeko nzamba lembe sabino apesa bino kimia to bongo la Congo to bundisa mutu te to na posa ke ba désordre ya mike et si la congolais avant da malamu c'est ça l'objectif autour la indépendance boyeba ke Congo eza suna tanya bazoba te Congo eza suna tanya bazoba te ni makambo te ko maboy eza président Félix Antoine Tshisekedi nda linge ko matiboy nzamba pesi yo mission ya munene ya komema Congo na royaume o eza na messe zozela yo to beta ka mona mo élection Église catholique te bandi ko menacer président boy po ba yebi ke bakita wala babimi bazana mikanda oyo ba signaki ke Congo ko ma royaume ndeko omoni un certain moment il faut comme ba responsable na kombo ya nzambe fachi soki accomplir mission oyo nzamba pesi yete na Congo soki accomplir yango te akozala président le plus jugé il sera le président oyo akozala jugé je te dis na kombo ya nzambe nde yango na telemi lelo mukolo pe nzamba webisa ngai fachi esili a échoué na oleka na oloba na obanga nanga mutu te na oleka na baba ndeko bomoni président fachi en tout cas mission nzamba peselaki ye esili asali eloko te botika catholique loba botika ba oba oloba baloba bana droit na bango pona Congo mais batu musu baka na droit ya oloba pona Congo te net église catholique asu na droit oloba pona Congo te c'est ngo loba pona Congo te papa président Félix o bango bazoko lobela lelo constitution na prestation ya serment na ebaya mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Gisnovitz yene coach ya loposo ya nzoto na bino ayena bakisi oyo ezo traité ba tempo banduta babokona ndenge na ndenge oyo pesaka mbindo pe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te luka kaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo muto betela batampo esala keza mvete silaka te elonye nzuluka ekoma lokoma mutu batume na depo makala yaka po tebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa eza nango facile aza pe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingo ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala la pe compte YouTube tobenga biso awana plus 44 74 24 025 737 na bwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa. Les savoirs ne mangent jamais. Bote bandeko balandi à Nouvelle Tendance Télévision. Merci beaucoup. Yako ebete boza vraiment ebele. Libosa batando ikie nabino. Libosa ba téléphone nabino. Na kata bandaku na bureau. Merci beaucoup. Yako ebete boza vraiment wana. Yako za la brancher na Nouvelle Tendance Télévision. Et pas iwa pito yaka komemela bino basango ezoleka na République démocratique du Congo. Topé na mboka bapaya même mingi ya mboka na biso parce que soki biso moko tolobi te pona
mboka na biso muto akoloba na sika na biso azate donc faut biso moko ba congolais to loba biso moko ba congolais o tozo mona malamu te to meka ko beta liso nango oyo pe to moni malamu to beti maboko yango nde e musala biso to pona ko pesa kabino ba information o ezoleka na kati ya République démocratique du Congo. Merci ya ko bete boza wana na confiance na fidélité oyo bo pesa biso na nouvelle tendance télévision ya kozala tout le temps na rendez-vous ya kozela ba émission na biso. Merci net technique mobimba weza d'accord nanga. Merci à Jordan Pandu notre chef, merci beaucoup à Jonah, merci beaucoup à Jedol wa au bon guérison à couleur basele oyo aza kobela. Pourquoi pas je dis moi kitoko na basi nyonso ya mokili mobimba parce que oh ndeza mwana biso moi ya ba mama je dis merci, je dis bonjour aussi à Fallon Bito de ma concert oh nazo pesa bonne fête ya moi de la femme moi ya moi si azwa conscience moi ça yeba nini aza kosala to meka pe kosala pe mission na basi kotuna makanisi ya basi par rapport ya moi na biso moi ça zaka raté o ya lataka liputa agangi le 8 mars mais eza moi o to vanda katokanisa kanini to kosala et pas makambo itambola malamu te to obongisa tina ya moi o mobimba ya mars ba pesa biso ya ko raisonner ya koyeba nini toza a kosala na kati ya émission mokolo ya lelo to yambi pona bino moko tozalaka déjà na ye to meka pe kosola na ye ba émission ekotaki tellement ebele tokaki ba réaction na bino to meka un peu sous kosolola yango par rapport ya ba réaction na bino. Merci beaucoup à Jani Sita le gourou du temple, merci beaucoup à Jojo Abiba de Paris bote na bino et pa iboza kolanda biso mbote kireko mbote ndeko jedite oh bon niveau là c'est bon ça va moi dérangement mouké yo mto uti ba koto ba kisi ezali ozolo ba koye makasi olo ba sou moi dérangement te côté ba kisi ezate faut to lo mamunde ezala esika nzambe azali esika bagenda ko bomba mwana na nzambe mwende bakimisa ka Jésus pour eroda boma ete ndenge pe bakita wala bakimisa ki secret indépendance spiritualité ya moto moyindo na zamba pour mundela zaki na calcul moko ka ya ko bomango histoire ya Congo esela. Et tant on a lobby moi voix et déranger yo ebika mo ba prière moko kola muka ba 3h kola muka ba 5h au sambel malgré to ganga raté mais moko je reste au téléphone peut-être journée mobimba pour nous répondre bato union surtout balanda ke mission ba bengi faut sola na bango pour ba rendez-vous kokendaka chaque jour ba jeune au pays union ko la biso bibi bo sala ba jeune kita wala na kati za la ka kota ba chrétien non ba kita wala baza ba chrétien chrétien na nous ani na ngito kotana ba débat wana te ezaka français na lingala chrétien to sambelaka to kenda ba consultation et pas ba sala nzambe donc c'est la même chose avec voilà bon omoni lelo pena na epona sunga mo bande quoi na yebisa bango clair makambo ya nzambe oyo mundela kosa biso na mambo nzambe entre autres l'église catholique oyo côté ya biso liloba ya ndambo église catholique a pesa biso liloba ya mobimba te yango moni batika ba noir ba congolais ba réparateur hein baza ba créateur te ezaki classe o bazwaki na université te ezaki classe ya molimo bénédiction ya nzambe moto moyindo ayeba ko transformer o ezana mabele hein et comme na maboko c'est-à-dire ba minéré ba nini nyonso to kosala ba téléphone kosala ma bebele bele ko gêner zali kaka kolala nzala te ezaka kolala nzala te ezaka kokila eloko oyo peut-être olingaka mingi pona objectif moko pona eloko moko bolobi te lelo na opesa mutu mbote te lelo na obima libanda te lelo na omela mai te pona eloko boye epi ke tozana bitumba oyo bato ebele baosepela te même bao olanda nga soki na bademo ebele ntango otala nga boye mais comment mwana oyo alinga sauver Congo comment mwana oyo alinga longola mabeo biso tolona pendant mbula ebele oyo elesaka bango makila oyo elesaka bango souffrance baosepela te baobeta bamasasi mosusu oyo omona yango te kana kati ya émission boye je te dis ntango otala boye ayebi koloba boye te pardon kiriko kati tozala émission boye masasi ebe d'accord je te dis des choses oyo naomona oyo naoyoka nayebisi yo makamso ezaka ntango nake oke olali boye nzambe abandi olakisa otala émission osalaki omonde ozoyoka boye eza mpona boye je te dis des choses vraies
Vous comprenez? Bademo baebele na mboka oyo balingi te mboka oyo échanger. Hein? Balingi ka mwende za na sea wa embouteillage kufinga na ba bêtise na miso batu konyokwama. Yango système oyo 666 installa na Congo. Mais yango ngana bango ya suka po kiriku. Oyo abenga makiriku eza hasard te. Eza pona ina mission moko très précis. Na olo bango bien na ina mission moko très précis. Somo mamuno salo na ibi yango très bien ebandeliti suka. C'est au niveau de la TVT, ça pour toucher la sensibilité à battre. Mais surtout, on a loba, mais on y a pas de loba. C'est au niveau de la TVT, on a ozonga na bandu tanga siko ba kombo moni mutubu ba ke porter plainte. Mais to yo yebisa bino ke to ke kanga mai. Moni place na bino ya suka bokenda oloka. Hein? Mayo nion surtout et yaka na ba kalamu, yaka na ba terrasse, yaka wapi uti na fleuve. Comprendre? Voilà. Fleuve wana nde sika liloba nzambe kotaka na Lualaba na Katanga chez moi. Sika liloba ya nzambe kotaki. Pona kwa enseigner moto moyindo ayeba pe ko sala o mundela salaka. Toke kanga kuna parce que kuna nde sika botika liko kenda kufuka melaka sirène wana ya mai. Mais boy ba ke toke kanga ngo. Bana ba kenda kufuka melaka sirène. Toke kanga ngo. Banani. Tozo kende kukanga na ebisio. Zela na ebisio. Na opeso calcul. Toke ndo kanga fleuve. So eto silisi kokanga fleuve toke kanga mangengenge esika drago atika lobokendo ofuka me mangenge na bisika baba chrétien bagenda kokoluka nzambe papa na ngam na ebisio na ebisio makambo to yebi yo yoka tena ba mangengenge wana banyoka baswa bato oyoka tena mangengenge wana bakanga bato musuba osala rapport sexuel kuna tena tunyo yoka ngote oyoka tena mangengenge mutu zela mutu ake to soin tete solo la papa soki mutu ake koluka ne nzambe po ezape ba moment moko be makambe ko moi pasi na vida na mi kanga bana une semaine na mangenge ke na liaka te lo te na sambela kaka donc c'est que merci so na opeso conseil lelo en tant que ndeko na nga moi si congolais kokenda so mangengenge te elo eza kuna te comprendre. Il y a deux forces mo batika kuno to kabolango so to longe mangengenge to kende mwanda esika fleuve na océan et kabwana po to yeko libérer Afrique to yo libérer Congo bato ba mona ngo ba G mais na ebisio to yeko libérer Congo ekomi na posa ya nzambe ya solo nzambe wa za mai nzambe wa za moi nzambe wa za mupepo to respirer banzambe na bangwana te o nzambe na nga osala ba pasteur na bino wana oya banzambe na ye ti biso to wana nzambe moko wa moi watch o na buto ko makasanza wazo kengela mutu mabenyo so te yoka ba misusu to nzambe na ngai na kosambela nzambe na ngai ya pambola yo OK sambela nzambe no pambola biso to wana nzambe moko wale zeka mbote on tu na lobi on zeka mbote na pesa bandeko yo basepeli ndeko Judith na pesi ça veut dire que tu dois beter tolo na ndenge na e merci surtout bantu songa na mambo wana bato ebele ba okesu ba église te yango ki bible ya résumé ngalo ba église ezali mutema ya moto kosala bolamu yango na nde église kosala bolamu ngo osala nzete te osala kiti te osala mutu oza komona po yenda azali représentant de Dieu sur la terre c'est l'homme salaka bolamu pa mutu chaque jour lingaka mutu asenga kwata merci eza ba pourcentage ozo komisa na livre du péché na yo mukolo okufa ebele ndenge biso na kitabo la topesaka adresse na consigne loso mutu akufi ba pesi yo soit adresse soit consigne ke okende boye osala po soko okufi eloko liboso ba ola kiso dépôt botama timukolo kufi na malamu na mabe oyo sala bacheli wana omoni na balance soki mabe eza 50% OK côté bokenda osala ba travaux forcés soki malamu eza 50% OK kopema kozela jugement na yo ya suka okende pa ya tata vous comprenez eza biloko kande basango babombela biso balingaki balakisa biso ke après la vie makambo nyonso to esili or pona kozala après vie après bon moyo mususu ezali c'est que faut ko bika malamu na mokili to vanda na yo bien magie ezate lite ya mususu ezate sala mutu ozomona bolamu po mutu wana ndaza nzambe biso kuna tote ya te ko kende poto okobala okobota poso ko sali mutu bolamu ndo zozwa nyonso tu wana ozana ngo besoin et pas ya mutu parce que mutu azali source ya développement
nayebi ke banseignement na tokende yango mingi te mpo kala mingi te tofungola mambu ya grave mpo liloba oyo ekotaka na zamba depuis 1961 bakoko bakima. Et puis je suis le premier Congolais à okende na village ya Lumako na Bomanga kokende komona mwana na Nzambe sika lali kokende komona na lobandeni spiritualité ya makasi ya moto moyindo ona nango fiel ona na lobage na ema be mikolo. Merci beaucoup Kirikou. Na monyo quelque part au lobby ke boke kanga ba fleuve boke kanga ba mai bisika bakenda ko sala ba évocation na bango et ça les mandeni te salama waza programme Nzambe ya ndenge Nzamba la kisi biso tokende na mai tozwa totombola ka eloko moko wana parce que ebele baza na mboka oyo baza na ba mite tokende to petola mai posoka yo loka na mai azui frappe mbamuna ebisa ki yo siko to yema mbo changer frappe Nzamba koti si liwa na obandela yango ata boboyi bozu so bolingi to bondela bino to bondela ti parce que liloba ya Nzambe eyaki pona ko bondela mutu te. Et belé baolo banote ozoyana ba menace te ya menace te c'est ma façon de parler so moni ndé na loba ke sepelisa yo te OK mais ce people lingi to bondela po bo sepela po na komema biso pa chef de l'état photo bondela il faut to mikiti ça limbisa po je le ferai jamais parce que na plan ya Nzambe nga na yebi o Nzamba olo bananga à moins que na to sate ndé Nzamba ko frapper nga mais na telemi na consigne na telemi na consigne waza mambuto oke sala ebando mona na mikolo po bavandi na tembe lobi kingandi akufi pona nini akendaki atala kota tikaki lilingi na ye ezati akufi akendaki atala kota lokaka po avanda na poste wana libela akuti ezate akufi po batu musu ba remplacer bango ba komisa Congo esika Nzamba lingi na ebisi obi ba komisa Congo esika Nzamba lingi Nzamba telemi kozongisa Congolais esengo oya bungisa mais soki bino boza wana pona kote yango na mopanzi pe bake musala na bino esili je vous le dis esili kobanga na yo te puis kosila na wana lobeza ya mikolo ebele te boyoka suki nga na lobi yango bien omata okita soko yebi ke otelemaka lokolo moko na katikati lokolo moko osotaka yebaki kende kotika yaka babondelela badindisa wana mai Nzamba longolo na mambo wana. Surtout bakonzi ya mboka je l'ai dit surtout bakonzi ya mboka ya moko ba senge bima me bolimbisa nanga bakonzi ya mboka pe tozoka mwa bebele a totomo na video ya mwana ngoi ka sanji a etamboli ya oloba ke papa na ye musala sala ka ya kozwa bana lukaka ya no kobima na ye yo sala kake ko yebisa mama na ye créer ba problème na papa na c'est comme si ezaka ba ndeko na ngai moni to éviter ba komba babatu non eza video oyo etambola mwana na aloba ye moko acha bina komba papa na ye wana mwana na ye moko oui to komi na temps oyo mutu komo lukelongi ya Nzambe ya solo comprendre ngelo na oloba Nzambe azana besoin ya peuple noir à retrouver ba valeur na ye asalela Nzambe ya solo oyo 666 ekosaki biso mambo ebima na ngokaka ebanda ko bimebele mais na ebisi okanga data lelo à part ba petit peuple bazonyo kwa mao aussi ba lembi mais ba autorité na biso ba autorité liwande za liboso na bango omoni obotami otangiti osilisi classe famille pamboli yo ozwi musala olobanda nanu na kosalisa bandeko siko uta yo bandi kotala mopanzo bandi bisengo ntango babotoloka eloko wana gaz esali nini esili bato bana esprit ya kososola basosola parce que tolingi nga nalobaka mingi en parabole parce que yesu ayiki kolobaka na masese na olobaka na bino kaka na masese mais nabiki masese nange ederangeaka bato ebele je prends des appels partout masese nange ederangeaka bato ebele mais comment na Congo bato atembe bazati te Jean Paul yaka na biso pe tokende mona batembe na bino etikalaka na ba réseaux sociaux mais tant ils avaient sous mingi te Nzamba pesaka mutu na mutu mission na ye bien précis
yo longola bato akomisa bango yo longola bato komisa bo se souvenir na histoire ko bakoma na Bible ya Moïse na bana Israël bo se souvenir. Merci. OK, merci beaucoup Kiruku, tozokoba toujours na yo. Émission to sala ki ba réaction bato ba réagir ebele ya kondima te ba lobby ba bandimi tant otala ki ba biloko na nyonso yo ka eboni. En tout cas ya liboso na websa bande koni otu ba olandanga sikoyo ba commentaire nyonso eza soki 130 commentaires bo na tanga yango émission sali soki ba 13000 et quelques vu na landaki ba commentaire ya mutu moko moko puis na sepele makasi pona kolobake babambaka mabanga kana mbumu eza ya hotela Yesu bandimaka ete bandimaka Yesu te ka oloba histoire ya indépendance ba congolais pe bandimaka yango te ke tokozwaka indépendance bino bobenga na mundela tatonga pamba boyebi osala te bandimaki te mukolo pe tozwaka indépendance balobi kala mingi te mundela okende bandimaki pe te bino bona minduki te bobenga na mundele mais mukolo mundela kendaka ta lisasi ebetaka te mukolo Patrice Emery Lumumba yaka kolobake lelo mundele azokende bato bandimaka te mundela kendaka ya liloba na sepeli moni na mokili ya na mutu mususu abotamaki era banyama abotamaki era banzete otalaka nde mutu akomi okomprendre ke mutu mutu nyama parce que bazali ngana ye koloba na bato te ke kimapoto soki sala bote na yeka kosenga na bandeko na ba congolais na lobi banda déjà kobongisaka mboka na yo omoni awa na Congo pa na bino soko somba lupangu te somba déjà lupangu tonga mondako po mukolo okoboya kozwa marque de la bête mundela koloba na yo zonga okotya ndako na avion te okotya voiture na avion te oya nango na Congo ozonga maboko pamba oloya kolala libanda oya kolala libanda ndenge misusu baolala kuna lala bongisa pa na yo poso bazongisi yo oya kolala to bapesa biso impression comme si bango nyoso babonga baza bien nze bava na libanda ndeko baza vraiment bien ndekotika en fait Roger Baka lobi likamba et créer problème bayoka pas si c'est la vérité bayoka pas si c'est la vérité puis la vérité reste la vérité toi on attend au bon de la mutu te ndeko na ngai na sepelika po bato musu baza na mato ya koyoka mutu nyonso tuzaza mwana ntabate bato apoto ebele on m'appelle Jean-Paul on souffre on a besoin de rentrer chez nous mais toi na tozonga mais tala mboka yango tala mboka yango base bele ndeko na wana moni bawo baloba wana ya bato bakendela libumu bakendela mutute yo lelo zobeta tolo na poto oyebi bakoko ya poto kombe bakufa pona ko maintenir shawarma oyo zo welela lelo poulet ozo welela lelo bunda pona mboka na bango koma wana yo zo kendo zo ganga tozonga tokendo koma bawumbu ya barwande moza pe bawumbu na biso tango zo bunda kotindela biso mbongo akura mbongo amai oza mowumbu ya bapara na akoma osalela bango te na pe no répondre bino te menga na lokwa ba pasteur na bino wana te ponga pe na no pasteur te ngana zwi grâce ya koyoka ya komona makambo pona ndimeli nzambe ya bakoko na ngai na répondre bino no attaque kinois en tant que kino je vais vous répondre pour un mot bato poto baninga ba mono ndike so endeni te nze ba bonga makasi biso bata pasi mundele wana tiezo vivre lelo o vivre pour na Congo pour ça jeter ça pour boyebi valeur mboka na bino te moi j'ai eu la chance ya kotambola moi muke Congo ndesika na bi valeur mboka na je ne peux pas négliger ça nzamba za zo bata changa na bota mana Congo vanda na okuna ndeko lia na ondengo lingi menga na lobai kaka nzamba lobi bongisaka pa na yo bongisaka po mundela ko boya ko renouveler ba mikanda po mundela zo koya ka mundela asune logo te ezaka forme nde bato bani ba pesa ye mundela ne logo te na biso dans 3 ans okoyo ka mundela ko refouler ba wando longola na no étranger na misala na biso 2 ans kutukaka 2 ans mundela zo boya ko renouveler so ba mikanda o na zaki na contrat ya 4 ans na ke no renouveler ba ko boya ko zonga Congo okota na nini ozongi Congo lokwa bolingi to bandolo bango ndengwana bazo boya ko renouveler 2 marque de la bête na bino wana oboyi kozwa zonga Congo poza oke kusana musala te okende kusombe logo te siko zonga Congo na matonge na njili shebino ndakwa bikoke ezati lelo depuis kenda na 50 depuis kenda poto na 60 depuis kenda poto na 1970 otikalo tonga tanda ko moko moderne te
Et tout coup t'as patron bololé le banana ndeko nanga sanka ça bien en tout cas bandeko bokomaki na sepeli na ba ope ba répondre ba tumsu bakomaki mabe na place na ngai na sepeli ngamela na bangite na ki mutu msusu otika diambe ya mabe ngamela diamba te na mela bangite vous comprenez nga lelo suki na zui risque ya osala musala oyo yo yebinga na tiki musala je pas le travail na tiki musala pona mambo na ko sa pe cabine lokola bandeko nyoto na vena balabala. Je fais ma vie. Na akipe na moi vie na ngamo avant na yokota mambo kita wala makambo ya Nzambe ko kila pona mambo ya Congo. J'avais ma vie aussi comme tout le monde. Ya moi bien peu mais lelo so na ozanga ta ko sombela mba na se sacrifier moi 10 moi 20 wana pona ko kinde ko tika mikanda ko tambola pona makambo mambo ya Congo yo mona oloko baje. Ndeko pona yebisa bino biso to ko ba pasteur na bino wana te. Ngaso meki omona yango. Oh, ba yoni comme nous allons ba pasteur, ça ba pasteur. Ba pasteur bi ba le baso meki bango omona. C'est là na ebisa au clair. Omona mutu asuki sa tembe, ya ba kita wana. Zamba yebisi ngai. Na feti ya Kana, Jésus abongolaki mai vino. Kasi sali wana bato bamona kite. Yamba souffle ngai. Bikenda na veni Luka na direction Birmanie derrière maison communale ya Ngiringiri. Ndio komona sali wana. Yango na ye po ye Nzambe akosaka te po nga na yebisa Nzambe wana so akosi nga na ye tolobana te. Du nouveau à Kinshasa, Ngirigiri Latila Mayasika, la salle polyvalente Sam Selchek met à votre disposition une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point. Très disponible à un prix abordable. Mariage, conférences, réunions, anniversaires. Pour toutes vos cérémonies, Sam Selchek, très disponible. Bien-aimés de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi Sibino, Yassika, du nouveau, nulle part ailleurs, du nouveau à Kinshasa. Pour tout contact, Merci Seigneur. Merci. Talabo ke Sénézali entre fête kendaka ya voisin na yo to voisine na yo. Soki ke boke Sénézali ya solo fête ya yo ko sala moko na te. Ya yo ya kanangwa. Merci. Merci. Omone kita wana mission watch to wewe mundela yebi yango bia batu ya tembe ya suka o ba bengana ki mundele balakisa mundele miracle nyonso je te dis na telemi na moyi batu balakisa mundele o nyonso batu bakanga 666 boye na maboko ba fini ba buaki poto zo indépendance ya ba kita wana et puis ba saka jeter ngaso meki na ofongola po ba kombo na mino apparaître wana identité na déjà za kombo na yo ateza kombo bokela ka ngunda na okende kolela na kombo wana ba bale ateza kombo bokela ka ngunda na okende kolela ka na kombo wana na libota wana yo kozwa problème lobo melaka maite loba omona ka moyi to lobo mona ka mupepete pona ke fundo pa Nzambe pona yebi ndenga ke fundo j'ai des codes très précis. Oh papa wala on menacer batu non menacer ba balo bate ndeko yo kana ebisa yo soko sepeli même Bible lobi soko kei koto ba yambi yote pupola makolo sanini kende soko moni émission sepeli si yote hein ole okoma buzoba olo finga po batu mususu ba mona okotisa batu penser oyo lingi kokomaka ate soit changer chaîne finga to message biso bi ba ko finga ndozo mo biso bo chaque jour finga na ngai ndeko Judith elo ba ta Karim ko no kata na nerte po yo finga donc ko tika pe ko lo bate po yo fingi ndeko Judith na ko lo bana bandeko wana ba komi o ba fingi na ba o ba fingi te merci beaucoup parce que message est komi kaka oyo kindeka la vérité Luka obongisa na mboka na yo. OK, merci beaucoup Kirikou toto la dabiso nyoso awake. Catholique et sali conférence de presse parce que tolo bela mboka et c'est le président de la République américain pe ko to sa constitution azo to sa yangote. De deux balobi était à ça la élection en 2023. Bazo mon tension na eza comme si à ça ma ponami ezalate.
wana bandeko na biso ba catholique mutu basalaki conférence de presse wana yo atake mwana mboka okoloba ni pona. Merci beaucoup. Nangina préciser lo moko l'église catholique ezebele hein tout le bango bien bandeko ya Senko. Ya Senko. Voilà. En tant que congolais ya liboso et puis ya mi balé na koloba en tant que kitawaliste ya mi satu na koloba en tant que moyindo peau noire. Nous devons défendre l'intérêt de notre peau. Intérêt ya mboka na biso. Lelo défendre terrain population. Ndeko. Omoni mambo. Ti ekoma boezaka mutu moko qui est à l'auteur ya makambo ya président Félix Tshisekedi. Eza na lobi yango omoni makambo ti ekoma boye. Eza président Félix Antoine Tshisekedi nda linge koma ti boye. Ba meneye ba trouble oyo to ke nango lelo. Po alingi. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, je m'adresse à vous. Si vous avez un Roland d'émission, ou un Roland yango, amemela yo yango. Si makambo est commis boye, les lots catholiques ont continué ko loba pona Congo eza yo. Nzamba pesi yo mission ya munene ya komema Congo na royaume. O eza na messe zo zela yo to beta ka mona mo élection. To beta ngo na forme mususu na forme yo te. Congo faut comme un royaume 2 ans yango yozo le qui s'attend au Congo fait comme un royaume tout ça la makambo mususu yango église catholique eloba église catholique te bandi ko menacer président Boye po ba yebi ke bakita wala ba bimi bazana mikanda oyo ba signer ki ke Congo comme un royaume yango mbe bakomi ko bousculer makambo avant tout ça na 2 ans nanzala na soit disant ba corona na bango ba créer oyo bino bo beta lisolo ya coronavirus lelo palier ya ba enseignant ba lobeli yango parler à enseignant ou l'église catholique ils ont une école belé balobelian ndeko omoni à un certain moment il faut comme un responsable koloba non et c'est quand non ezali koloba oui et c'est quand oui ezali tout ça ba semblant ko bandeko na ngai ba congolais na ebité to loba na munoko nini parce que par lingala na mona munoko musuna ko loba te nyonso yana muto président si réellement autour ya président de la république azaki na ba aigle ya koyoka ngama muna oloba omba si bazwanga kala to sisi makambo mais asa ba tu pembeni ba conseiller bazali ba nani bazali ndeko ana ba to belé oui na ndimi ba réagir kaka tant seni ko lobit nga depuis na banda oloba si ba yo réagir balingi na bango te bafanda na bango lokwa balingi na bango komisa Congo na royaume te balingi to kenda na ba élection oyo ezomemela Congo eloko te basala bakina ba élection fighti soki akozwa grâce akozonga zongi et puis aleki to kende lobi beta mususu yo comme présidente o pe kuna comme présidente ezaka nde bango balingi mais za mutu moko yana mutu moko ko sambisama ko leka fachi na Congo azate pa ya bakoko pe pa ya Nzambe soki fachi amemi Congo na royaume te il sera le président oyo akozala juger je te dis na kombo ya Nzambe Fachi soki accomplir mission oyo Nzamba pesi yete na Congo, je le dis bien, mission moko ezali ko komisa Congo na royaume. Soki accomplir yango te, akozala président le plus jugeux. Le plus na lobi yango Nzambe la Nicolas za oyoka na telemi na moko. Na telemi na moi. Aza na ba pasteur na cercle na yo na batala mamuno oloba soki za lokuta to ya solo. Mais ce que c'est le côté non c'est prévu c'est Jean-Paul makambolo bageza le côté ko lobango soute na tiki mais le ko ba yo lobate na olobaka ce que zo kende pe pozo ki sabango ba kende ko pesa forme ya mabe ba continuer mais na lobi yango tout haut ce qui Fachi amemi Congo na royaume te ache kimia te azongisi Congo sika Nzambe alingaki te pona mission o Nzamba pesela ki ye akozala président oyo akozala juger ko leka ba président nyonso même na Mobutu akoleka même na Mobutu akoleka même na Mobutu soki na oloba kombo na ye parce que Nzambe alakisanga ye na oloba parce que Nzamba apesaki nga basini na ye nde yango na telemi lelo mukolo pe Nzamba koyebisa ngai Fachi esili a échoué na oleka na oloba na obanga na nga mutu te na oleka na baba ndeko bomoni président Fachi en tout cas mission Nzamba apeselaki ye esili asali eloko te na oloba mais na lobi azana on attend azana temps temps ezali boso na ye mais
atire na ba minute otanga. Mais c'est que procédure catholique OK non, c'est bien alors. Ndeko botika catholique. Ndeko na ngai. Ndeko na ngai. Il faut respecter avant que tout mususu ba respecter ngo. Ndeko na ngai. Botika catholique loba. Botika ba loba baloba bana droit na bango pona Congo mais batu mususu ba na droit ya loba pona Congo te. Net église catholique asu na droit loba pona Congo te. C'est ngo loba pona Congo papa. Président Félix Obango bazo kolobela lelo constitution na prestation ya serment na baya to la clair ko papa mona makambo ezaki malamu tende ko ki lelo ne malamu teke bokonzi ndeko to solo mambo Kongo lelo na yo yebisa ba Congolais ndenga osambela c'est plus avantageux totika bitumbo ndeko totika bitumbo ndenge ekende bongo batumsu ba bénéficier nango batumsu ba perdre nango merci ngala lingi o répondre na mutuna na biso papa o répondre c'est na lobi makambo ba kanga chaîne na bino non o répondre na mutuna na biso yo lobi que catholique ana droité ya koloba ke non que président de la république a respecter constitution te asa na droité comment c'est ça ma question église catholique abotama na Congo te église catholique ayaki na gouvernement belge ndame maki église catholique vous comprenez tant que tu as indépendance fallait l'église catholique akanga bisaka sa nini azonga na gouvernement belge église autochtone mission de noir oye bundaki na gouvernement ndefe fanda na gouvernement abatela ka gouvernement ayebisa gouvernement ndenge nini ya kotambola comprendre toke ko futela na yo garantie sili ngana longo yo tika na kati lupango sana mama tozomo sino mbalite toke ko futela garantie sili to bimit ngana bimi yo tika na kati lupango otika lo sana yona lobiti bango nyonso lingi boy Félix Mtalingi yango c'est tout au monite c'est la communication du chef de l'état va répondre porte-parole au chef de l'état aye ko contredire au c'est la communication chef de l'état lobaki allez-y comprendre boye ba ke Congo eza suna temps ya bazobate Congo eza suna temps ya bazobate parce que makila o ya bato babundaki pona Congo ezolinga eza pona ba mawa na biso là je te dis eza pona ba mawa na biso na bato bazo sambela pona kimia muke ya Congo mais makila ko beta ndeko makila ya bato bakufaka po Congo tozo indépendance et ko beta kala mingi te et puis ça ne lo musu te liwa na obandela yango so bolinga avanti ko bo sala osana bino avanti nzamba ninga zongisa Congo na rana ya liboso que non oui bino lo bombe manga na semblant ba o ba te biso te boye OK beaucoup ta nzambe liboso na bino catholique abima yambo kwa kenda te waneza ma parce que lelo kita wala comme premier la président de la république a sonné ça veut dire que kita wala kolongola pe l'église catholique ezonga poto je crois donc boutique le banta tamba vanda hein c'est comme ça ndeko kita wala nde mutu bundaki poto zo indépendance o na ebisio kita wala nde mutu bundaki po Congo zo indépendance soki kita wala ndenga bimi na zamba lelo abandi ko loba po nde na vandi je représente l'Afrique et le Congo na loba na kombo ya bato tout basopaka makila po na mboka o depuis 1900 et quelques na Katanga tiye ki ndekolala na ikafela naza entouré na milimo wana nyonso nde ba loba ngaku nde na senga ka bango pardon ke o na ko bimisa ngo siko te po mboka ozika mais mukoleza na okeka na RTNC wana mulika na RTNC na okekuna na yebso vérité kana RTNC wana kanga mamu na yebiso na okeka na RTNC na telemi na lobby kande lumumba lobaka abu opia na yebiso vérité ponga na rolala batena me makaba charge buto lalité tu oka bato na bandi ko koma lokwa mutali boma oleki na tefe bozo loba na komi mikanda ndeko nzamba lembe sabino apesa bino kimia to bongo la Congo to bundisa mutu te to na posa ke ba désordre ya mike et si la Congolais avant da malamu c'est ça l'objectif autozula ka indépendance parce que mundela nyoko la ka biso pona bomengo na biso moko tant to zu indépendance ezaki poto jouir na bomengo nzamba cha pona biso bon avant de continuer ma prière parce que nous avons besoin de savoir bande comment prier moi mutu na ngala na tuna kaka parce que yo bandi ko kozongisa moi na banga non na zonga to ma mituna nanga siko na moi contradiction esalamaki entre nani c'est la communication du chef de l'état porte-parole pe aye alobi makambo mususu moi teke moi désordre pe salami na moi kati wana ya mam na bango
On va sama muna bango. Oui, ma moté leki wana. Ya ma muna bango. To saka no émission na ABC wa ke. Tala église catholique. Omoni lelo yo bande kona biso ba congolais, il faut pas comprendre le moko. Ata nyama oyo akangami na mutambo. Abunda na katabima. Ata mpuku akangami na mutambo mwa muke okokuta ya bundani ti. Il faut sentir pena ke akufi ndasali nini. Mais ba congolais ba olinga ko bundana ko bima te na mwe loko mwe ekanga bango ya muke. Omala pena mutu batie na mutambo ajeka meme ko. Botikala bondima o bondima mais emona na asko na misu boyi emona na ebisa ki yo kala mingi ta na leke na TV monga bi boyo kala mingi te pe beta ki pa to kende ngala o sepela poto okende mokonza nyati mabele malembe bizo to kokende na ye na malembe Yesu makolo ya bakoko wana eza na Kinshasa sika siège na bino evanda ya mamunyo to mabe ezawa toki kanga fleuve après fleuve toki mangengenge après mangengenge mwanda yoke ndoloka totala soki réellement liloba we kotaka na source ya fleuve Congo te na Lualaba yoke ndo travailler na mai totala kende na tindi bino boke ndo travailler na mai. Merci beaucoup Kirikou, tokomo kende vraiment na suka tobo kende suka mais avant to kota beka na likaba priya wana ndeko Kirikou na ngambu ya Beni bandeko na so bazokufa se kokufa pasi eza kuna makila chaque jour zotanga bandeko na biso en tant que ba Congolais jamais tokoki ko vanda ka to résoler te ba o ba kufa kuna parce baza lokola nga ba lokola yo bandeko na biso bazokufa kuna. En tant que Congolais, au Congo, le papa bande de la beaucoup na Beni. Na pesi. Parce que nous peut quitter ou la paix beaucoup pour mettre moi tout pour moi le sambo moi banini. Omoni États-Unis, monde. Monde bagenda na pyramide. Vous comprenez? Hein? Bagenda na pyramide babima. Na makanisi ya Nzambe. Biso Congo pe Afrique. Tous un avantage parce que tous allons dans 4 coins du monde, est, nord, sud, l'ouest. Vous comprenez? Et si Nzamba vandi na Congo, si moye longwa na poto et ya vanda na Afrique. Vous comprenez? Précisément na Congo, na Équateur. Nde sika moye vandi. Est wane bunda makapamba te. Ba bisi bino kaka est, nord, sud, est ningo laksanini. Est wana boyo kaka est bitumbesi la kate est boye bezaka nini? To fongola mambo wana nyo to siko te po to yende po to sa musala ndeko bakufa nanu bandeko bakufa nanu ese obiteke bakufa ko babanyama te ba ndeko mundele moko akufi kono yoki monde atende balobeliti wa biso bakufa oyo kan po bino bolingi te to sila na mindele bien to bi président yaka ozwa mikanda mundele sinyaki yango eza na village ya Lomako evandi yako zo pouvoir o eleki ya mundele po ba monela biso lisu te balingi na bango te otika bandeko bakufa yana mutu na bango otika bandeko bakufa yana mutu na bango na oloba nini ata toke sambela nde minduke tiko beta l'état fozo makasi fati fozo makasi azwa ki autorité mwenda za munene mulai il faut so ki autorité spirituelle o atelmeli mundele boye mundele mo amona ayebata amona bonobo amona lion pour pouvoir wane yali mais yemoko to obelela ndeko to komi mikanda to beleli balingi te merci toujours continuer pe ka kobelela ngati na lekaka na TV parce que Nzamba lobaki salaka ba émission ça na mutu moko au simbo na liboko tipa fachi na ya na TV te pour na sentiment poko ya na TV eza passe pe ngambo je dors pas rien que pour répondre aux appels vous comprenez na osala musala po Nzambe soko lobi na Jean Paul tika ko kendo loba su na komba fachi te nakotika na oloba lisute nazoya ko loba po Nzamba lobi na ngana oloba yango na yeka ko belela soko lande miso sepeli pona ko sunga Congo pe Afrique oko benge ozala bien so ipo sepeli te ko finga ti po makila ya bato wana eza na kanda tango yo finga ngeza ko finga bakoko basopaka makila pona indépendance kebo kozala modi keba wale ko lo ramena merci beaucoup Kirikou to comme la souka émission na biso vraiment to comme vraiment la souka obaki faut relaxer bande ko comment prier
et que o la bande ko ba ko sepela ko prier na habité so ko bando ko bengo ou comment ndenge ni ko ya vaccin ou que vaccin ouais to beli kama vaccin yé parce que bientôt faut de doit ba vaccin na Congo quand même et linge bunga nga kutu Armageddon. Comment Armageddon. Comment la mise était longo Armageddon. To komi na temps oyo bilaka fo kokisama. Nga na osepela parce que makambo ebele na yokaki na ona ba pesa nga ba référence na Bible hein na mona ngo penezo ya ko Armageddon. Et puis congolais a se comporter te lokola mundele. Ya ona non pour moi na poto kuna ezali oh mutalinga ki azui mutalinga momoni ka tango ba ochango na ba centre wana oyo ko ya oyo lukangai tango ba ochango na ba centre ote ba opesa vaccin oyo ko ya ezape commencement ya eloko mobo eza commencement ya eloko mobo parce que ezali eloko oyo entre guillemets ba te belé ba linga ngote hein c'est non ba prophétie na ba analyse ebele bato bele ba olinga ngote siko na Congo na comportement ya ba congolais na milimo oyo mvuluzi oyo lati déjà ba congolais sikoyo ezela ka loko moko boye pas etumbola yango déclenchement salama vous comprenez donc ezela ka loko moko boye e banda partout je te dis là j'attire vraiment l'attention ya ba autorité ba vivre na complexité parce que apparemment ba vivre na complexe mais ça répond à zela ndeko na silisa ndeko zana silisa biloko tango na oloba erezo yaka fotike bimaka na boye na kendo lala na ka mutu parce que toloba ko loba boye bimaka te tikanga na lobaka na obimisa makambo bakoko batindaki hein ndenge bimaka boye sala ka bien ndenge bimaka boye tike sala ka bien muno ko te fonga mi boye zanga te eza biloko oyo bakonze belé batike na ngo attention to vivre na complexité hein Nzambe alingi azongisa chaque nation na ba valeur nango biso zaka te que mundela sali biso pe tolandi balobi couvre feu bino pe bosali couvre feu Nzambe azo tia ba biloko wana pona kolakisa pona kolakisa na monde ke voilà c'est comme kasi na nge vandi na telemi awa Congo fo loba non na eloko ni ko loba non oui na eloko ni ko loba oui tango bino ba autorité bozo boya ko loba non na place oyo eza non Nzambe azo mona ke bozo kokisa mission na yete nde aopesa bino mukongo pe mukongo ngo eza ya mukongo lisute okufi mutu muso ya remplacer pona kokisa mission ya Nzambe ba congolais ba autorité batika ko vivre na complexe wana batika ko vivre na complexe wana eza bien te pona Congo Nzamba ninga tombola Congo batika Congo etombwama tondima kolala nzala tondima kozala na pasi mais sifi kombo ya Congo etombwama bokasi ya Nzambe zonga règne ya Nzambe et se maintenir na Congo to vanda siko bien na bandeko na biso nyonso tout ya monde parce que tozali berceau ya humanité toza berceau et puis ce n'est pas facile mais c'est le temps batika temps et kende so balingi basala yango bongo bon conseil na opesa bango basala ça veut dire c'est vaccin eza ndeko toyebi ke ezali marque de la bête ça se dit partout et lo bama partout na ba vidéo lo bama partout total ba vidéo toyebi ke eza marque de la bête et puis l'objectif ya lo kwana c'est plus pour l'homme noir ko neutraliser ye to se multiplier trop te to banda ko raisonner ndenge moko te lokola bato et bouger biso banini po ba richesse o banini mundele azada na oya ya sali pona bato na ye obeta bato na ye oyo ya bango biso bomona nga tokomi ba sauvage tokomi nini to raisonner sous bien te puis ba ya siko ko envahir biso bazwa o bazaka nango besoin yango bakonzi bosala très attention parce que Nzamba kolongola bino nde na place wana so bokokisi mission na été là c'est clair c'est un message ce que fait bandaka obima so bokokisa mission Nzambe te Nzamba kolongola bino ache mutu mususu wa kokokisa royaume ya Nzambe royaume ya Nzambe lingi fanda hein so bino bosala yango bien te Nzambe ya ko aolinga bino te. OK, merci beaucoup bandeko bolandi biso la nouvelle tendance télévision to komi na suka ya émission na biso ya mokolo lelo o to lengela ki pona bino mais na kotika mwata mukena kireku et asolola na bato balingaka e ko kolakisa bandeko oyo basepeli ko ye ko la losambo pona nga na suki na bino awa nde to kuta na bino na mikolo mizali ko ya na tiki bino la ndeko kireku. Merci beaucoup ndeko Judith bandeko nyo surtout bani ko sambela parce que ko gérer téléphone er moko na ko karaté ko répondre na ba appel nyo surtout au même moment mais na ngina lo bana oboye soki olingi o sambela ko sambela na 12 heures
okoti côté makelele ezate okangi TV okangi radio na yo téléphone tu peux mettre sous vibreur bana makelele te na ndako osambeli nzambe na yo na kimia pe na limemia oza kosambela uche maboko na yo boye otali na este esika moye bimaka kozala sokoza mama kozala na bijou te olongoli ba bijou kangi kitambala na ona mutu olati bien singlet te sokoza papa kozala na biloko na poche te mbongo nini obimisi biloko nyonso tu na poche olongoli mapapa na yo esika ozali osambeli okosambela na 18h mais moment okotala esika moye ke kolala esika yo ozali otali na ouest esika moye lalaka ototala kuna osambeli soko 8 ans okosambela na 21h soko 8 ans na 21h otala pe kaka na ouest soko 8 ans okosambela na minuit soko 8 ans mais 3h en tout cas ko rater yango te parce que ezali heure moko makasi esika biloko wana mibale ekutanaka mpona kopesa programme ya jour eza kolanda 3h otali na est esika moye ebimaka même obandi kosambela obandi kofunda makambo nyonso to oza nango besoin okosambela na est nord sud l'ouest esika bakoko na biso bafandi mpona koyamba prière na biso kokomisa yango epai ya nzambe koganga te soki olingi kogene okogene na yo soki ozali na problème moko olingi ke to assiste yo biso awa oyo te consultation futa boye te okobenga osali soit na WhatsApp osali voice o expliquer problème clair mokie et puis na 21h ya mboka yo ozali nde okobenga soko za na mai okozala na mai pembeni tokoyebisa yo parmi tes 5 doigts musapi nini oyo okotia na mai et puis obandi kosambela po mai wana omelaka soit osokolaka maboko avant obima pona babitumba ya mike mike donc osali résumé na yo ya requête na yo oche na voice tokoyoka yango otindi kombo na yo territoire province na yo d'origine sokoza congolais identité na yo complet o botama nango otindi yango oche requête na yo et puis na 21h okozana na mai pembeni soit mai komela ata na bidon ya 5 litres toyebisa yo zwa musapi boetia na mai et puis banda kosambela ndenge toko indiquer wana et puis le reste to solango na téléphone to soko tuti sami na makambo to tuko loba olimbisi toza wana pona bino soko sepeli obenge na 081 044 0023 081 044 0023 obengi moto ya nyo toza nango toko répondre yo ndeko Muzadi en tout cas toza na besoin ya ko sala makelele lisusu ebele makelele pas dans le mauvais sens toza na besoin ya ko leka na ba TV ebele ko komana ba journaux yo pozwa ki initiative wana ya ko soutenir message o toza nango ya royauté ya Congo en tout cas et vous allez bien au contribuer na moi muke na yo eke to leka ka na ba TV mbongo tozo liate moi 50 au kabela kangai yebaki na chaka moi méga na sombi abonnement na futi moi transport tozana bandeko ba wuti mboka condition de vie ya Kinshasa eza moi pasi il faut ko tambola ko louer moi mutuka ko tambola ko kende boye ko zonga be bandeko tozonyo kwa matibo moni to sa musala wo mais tozo ko ya ko lela pasi te parce que Kongo eza na oyo nyonso to ko yiko pesa biso nzamba batela yo nzamba pambola yo oyo sepeli ko contribuer na moi 1000 francs na yo $1 na yo poto chata méga to ya susu ko leka liboso na bino pona ko solola nzambe wana ya bakoko ko bosa na yo te en tout cas na pesi mbote na bandeko nyonso tu balandinga na pesi mbote na ndeko Muzadi Kalala na pesi mbote na papa Bolenge na pesi mbote na Marlène Kalala en tout cas Agnès Kananga na pesi yo mbote bakatota nyonso na pesi bino mbote tika ete nzambe o akeli likolo na se apambola pe abatela bino Jean-Paul Katota azali Ansmambu Gelor Munzemba en tout cas na yema bende na lobaki apena to solo la ndete lobaka na yema betu oyo bomeka na bino se boni ko meka bomeka ma boyebake Congo tana yango ekoki tan ya Congo ekoki za ya ba aventure te za ya solo bana bilaka na pesi bino mbote ba Congolais nyonso na pesi bino mbote to bundela mboka na biso tika nzambe wana apambola bino ingeta